bonjour, 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 bonjour. Voilà, comment on a dit? Ouais, on a comme on a Tarzan Moteur, donc Njil Mombeyebi, Tarzan Moteur, Bana Poto Bayebi. Donc n'en parlons pas quoi. Ouais. Merci beaucoup Tarzan Moteur, moi Njil la solo et là dans Galano la monia. Wana ba Galano, wana dans na bokasi avait na Adidas Simba. En tout cas mes condoléances c'est Kazali pour personnel quoi na sœur na biso Karine donc mais na pesa ba mes condoléances na na famille Simba à travers avait na Adidas Simba prêtre ba prêtre wa beta rabile la consacrateur Adidas Simba donc balek ne ba jiva Simba bazali mais ngai Tarzan Moteur na pesa makambo quoi na bokasi yemo quoi Adidas Simba donc to le belango quoi. Merci beaucoup ngapena profiter quand on pesa mote na icône makora zaka yo Adidas Simba toujours. Mais quand là s'il y a toujours la souhaité yo pour dali ba Njil tout staff ne sont Njil Tumba. Il y a Espace Congo Télévision, GSM Télévision, Girango Télévision. Tu souhaites te présenter mes connaissances dans la famille de Simba. Donc, tu as vu que tu es bon si cancer dans la voilà, tu remercies pas sur l'homme qui est Awa, Tarzan Moteur. Est-ce que c'est les unos? Ah, c'est les unos qui chantent quoi. Ouais, c'est les unos bien bien donc bango baza ba bato ba pesa moi vérité na katanjili quoi ta batanga banjilwa ya ba chanteur makasi doye penaza quoi. Ouais, c'est Voilà, Tarzan Moteur a confirmé le c'est une poto paraît bouger ma belle paraît bouger. C'est le truc là le roman avec un électro live ba bête en bas acoustique mais est-ce que bête acoustique ba ben un électro live donc électro live avec la dit Santiago tant que Anjilwa ba bleu ngo banaye électro live to ya tozo yamba ngo déjà maboko ofungama kuto yesenga biso ba Tarzan Moteur oyo to tape na biloko wana donc to kota pena makambo ngo po na moni makambo oyo komi la guerre commence tout le monde est position et trop la vieille lisusu. C'est le jino on peut ça makambo eh bana Njile basepeli c'est le jino yo ko fanda kana poto mingi te makambo zana kisasa awa to pesa makambo to tombola bendele ya nchango po nchango esenga fo kuna ezala po et puis ça le coup Njili vena nga c'est le jino azaya na ngai vraiment avec coup de chapeau na tomboli pona c'est le jino ye azara mingi na vena nga Adidas Simba azara mingi na ba Joël c'est qui Joël ouais Joël Ngongi na ba idée chungu na ba aide shungu vela nga aide shungu Simba petit na yo yangwana electro live yangwana zoya donc esenge suka kuna te faut ya pena kisasa donc tu peux ça makambo ngana ko za premier musicien c'est les unes a recruté à travers makambo yo kaka voilà donc déjà c'est na côté mouvement po vieux wana ayembi na ba faire ba graba chanteur voilà vela nga imanda chante andi makaye et puis na ko sanga vela nga balobi mokili ekomi yebela venanga c'est les unes otala ngai bana Londres bazakuna ba venanga ba dile sono bazana ba kinyawa ba ko simba bendele ba venanga bana Paris lokola Papicho Matekadi ça je voulais Papicho Matekadi yebe na kotaka makambo yo Tarzan to le loi mais donc le loi mais ouais donc makambo yango électro live ezoya donc bana ça sur le terrain ça sur le terrain mais wana za el poto el kini pe fait ça là alors tu préparer ngo ngam na za awa donc bana kini bana poto bolinga c'est les sino mo na bino ywana donc on a habité quoi donc c'est ça c'est un peu ça et ça fier na biso banjilwa ya yokona maman mukelo yokona muke Tarzan Moteur pe animateur da mo Njila chanteur mais tant que mutela biso c'est les sino mikolo kangi poto na bo na yo boya ngote mo na poto ya mo na Njili ya kangi makambu o da température 20 donc so yema donc so yema beto yeba OK na okosi donc so le barabe o okosi mais a dans ngolo geta inti donc konsomu du salukiani dans ma solo ya forme tikela banjilwa ma solo yema betikela banjilwa et ça fier de c'est les unes na poto to bouger poto te les unes donc coup chapeau na yo oyembi mabe makamtu dernier mot na yo ko pesa na ba tala yo libanda po na cadre ya émission oyo spécial électro live ya c'est les unes alors dernier mot na ngezali ke bato ba savouer yango ba yoka pena bankonga po ki lelo na kikala za ndenge moko te to ka ndenge artiste ya pandi apesi ba ligne mususu po ina ba couleur mususu pour mettre bijou kinzamvo te azana ngo kinzamvo ta yebi na non ba son de ce côté déjà donc bijou mampu ya pe ayebi makambo ngo et puis ça subile Jano Bamba na Angola donc il check va la main te ba makambo ngo donc il bato ba savouer eloko wana mais wana ezali elkin oya beti to ko beta pena ça pour que la terre soit la mabele voilà que la terre soit la mabele avec toute force pour na ça veut dire la guerre commencer mais parce que loko moko boye boka mec d'ici donc à sa beau garçon vraiment nzambe apambolaye à vivre longtemps mais makambo na ye qui est toujours liboso pour na lingaki makasi minga za courager pour apesi fierté na kata bana Njili pour ne lambana na liboso abundi pour na forme et puis à guerrier donc akepoto na force na ye moko bonzambe na ye na voix na ye yango moni ngai pe fala sala bana kini bana potelo ko mo boka boni
Moi. Ouais. Ala Coco, abote maman, abote papa, azui bakoko lulu Coco, Coco tete, Coco tete. Eh Coco, Simba tete. C'est le signe Simba tete. C'est le signe tellement nango, a telemi. Adida Simba, tambola nango. 1, 2, 3, ya. Coco tété, alors Coco témoin, c'est le témoin. Alors tu nous témoins vraiment, merci beaucoup, merci de continuer toujours de faire Magambo. Merci beaucoup avec Tipen Tsumbu, donc de Bagé, ah, Magambo, donc une jule d'Anjili. Merci beaucoup, on se trouve tout juste après les images d'abord. Bonjour. Bonjour. Boniaya. Ouais, Kitoko, Kima. Comment on a dit? Leader en tout là. Merci beaucoup, leader en tout là. Donc, Ndogonayo, Serge, Sobing, la combo c'est les Juno. Asali maman na mobangé ya Nzembo na partir à poto. Dans sali maman na acoustique électro live avec la dit Santiago. Takazan Jilwa. Oko nini? Bon, c'est les unes déjà. Si azota la boison mon leader en tout là donc ayebi. Donc c'est les unes déjà azaga na c'est parce que ngai na famille bende. Donc c'est les unes déjà azaga na c'est succès bende. Donc ebane go répéter pendant sonner bende donc azagi déjà moto yo. To zagi déjà na succès bende azo animé ne bende donc aza déjà mutanga ya kati ti akolonga animateur comme chanteur de zana succès bende ti akena ba akepa manda longwa akena ba El Paris ti lelo ko ba poto donc bani donc si je me rappelle nazo ba salaka libon mo ba partir à poto déjà malgré mon promotion mutnaki ne bo maga po ya raté promotion bene za gité mais c'était un bon chanteur donc et quand musanga itege asa lelo ko mo bo Simba. Maintenant, comment vous allez électro live donc à Betty donc chante les anciens, tous les anciens ont la musique à Kalawana, à Kalawana, à Yembi, à Oyebi Kawana, Yebi tous les musiques à Kala, à Yembi na El Paris Mobimba. Ce qu'on ne chanteur à bon on fait pas na Ndjina na Tchang. Ba blo nyoko banaye. Bon, nga déjà eloko on a félicitera. On a le barada pour na Célesino. Kolongwa étape ya kozala animateur pour okoma bon chanteur parce que lelo ce total Célesino ti aleka na ba les marquis à participer à l'album, il y a Ferré, donc c'est les unes, c'est un bon chanteur. Donc parmi les bons chanteurs, c'est les unes à Zali. Donc étape où on a déjà, il y a un animateur, comme un bon chanteur. Donc ils ont déjà le loco félicité. Donc et quand Moussanga était quoi, que à ça les locaux moroboy, ou est cause à l'icolo, et cause à la bien. Donc parce que déjà c'est les unes les lots, tout autant est parmi les bons chanteurs. Donc na si pité. Merci pas. Parce que aux Anjili, donc tout le monde faut tout ça beaucoup la moto Anjili faut akende bana pe banda ba tabou na wengina bango banda les tambola matete ba tabou pas bon pourquoi pas Anjili pe tambola. Ouais bon et là on a loba na kaka c'est les unes oyeza mutanjili muta loba donc oyeza muta mabele na yo donc là ka to loba ke ba bon courage donc oza bagarre oza guerrier c'est les unes muto ayebi yo ta kamisanga donc li banda partout on l'a qui ça déjà ba capacité na tina ba El Paris na makama fort mais na makama koyemba bani donc et là on a yesoka ke njili e na sima na yo oza na soutien na biso ba jeune ba njilwa ba vie ba tutu donc ba na soutien na yo continuer ko bosser donc oza mutu o déjà okota na ligne ba grand donc ba frère ebele donc na osenga na yo ka continuer ko bosser respect donc kitoko loko na ko yebisa ka yangwana. Merci beaucoup Nabi Jipen Tuma basé sur image on se trouve tout juste après l'image je vais d'avoir l'image. Yebisanga mwana makitio nalembi koyoka bilobela na bato mwana lembi Christian Cheval Blanc nakosoka na motema awa yokeye banza mikolo mposo ya tovandi na yo yakosongisela ngai motema nanga oyanga mabanzo mama yemina nzembo soki oza koyokanga na kokachwa na ngai José Wanduka Kasito Dilolo Jolwemba bamoni yo na likolo banselu banzembi omoninga na ntongo na likolo andeke bakonzemba na esengo yuyue Jonacho Jean de Pierre Badiaka Noble papa na yo bokulaka mama na yo nkumu baboyanga na yuyu mpona somo lipinza o ngai nabeli bongo motema ezalaka sanduku batanga bato totikala se na ye ya yuyu akeye lokola molinga likaya Jipe Mandiango yuyu nazongaki nesika oyo tobandaka nayoki lisusu mongongono ekolobelanga
pesanga loboko tokatisa nzela lisumu na ngai adamu aliya mbumakala Roko Masala na Canada. na kati ya mpongi namoni elongi na yo otalinga na mawa olobi tolelelungo monini toyinana butu ekoma ngambo simbanga na motema na yo lokola sekele soki okoyokanga epai ozali Misuma Kwayala, Jise Biboko. ai mobola mawa mowumbwa bolingo amama lelo yo na nzembi bolingo ezali mboka mopaya bwakaka lokolo talaka mipanzi ye ango banzambe na yo sala ndenge balingi ye nga na kolela bawa na sengasenguya maso ekolekaka yue maso ekolekaka tango ekoleka yuyua ye ekoleka jadoka mboje tango ekoleka pepepepe tango ekoleka Patrick ya ekoleka MJ Soleil Munia Bode tango ekoleka Jonathan tango ekoleka ya Willy Sebe tango ekoleka Yezola London City tango ekoleka Rit Zalou, Carabank. nazalaka na baninga na kati esanga helikoptere ekokumba bango Jean-William Moïse. basalinga lisusu kana ye bakamati ngai bakenanga Sylvia Ba, Mobila Dawa. andeke na likolo baza kotala mpe bamitunani ye onini bokosalaka srevose boye nzambe atindi maloba na mabele kula mambo lotisinga na ndoto Jimmy Mutetela. koko waya take moko te akoka kosomba liwa kwanitina Bernard Cavalli, Kamar Banzuzi. nyongo ya nani nalemba kokuta ye natekata bakwirantananga molimwa moto evanda kimia Coco de Coste, Zapwe. nayaka na mokili mpona kamwa moto te ndenge banda nakokongalema eza ya koluka na mpungu te o baka baleli na mata voitira ebanda na bomwana ye Archevêque Lobogo, Zéro Fainéant. Fata Kimbala, Rei Kawakubo. tarukwange kimisha amolelie edefana mamishakotata amolelie amolezisikopale amolelie osindadidema ya butraka amolelie imanamba mokonza salemba amolelie asimudenga doede la sape koko waya atako moko te akoka kosomba liwa koko waya atake moko te akoka kosomba liwa zolelema zolele nzoka sanji yengo ewilirwa tinabo nikeswa yaka yengo perselese yengo shupete shungu yengo Evala Dengindu. sirile kinasimoki mbangu ya amolelie ya vera mango ya amolelie asosete fashipitera kakobi amolelie itembo blakisa makamu amolelie azusimba japone kasuku amolelie atako moko te akoka kosomba liwa koko waya atako moko te akoka kosomba liwa nzolelema zolele bubul sesa yo ema kanta ya lala ema trésor ngandoma vile pambani pour la gloire virado prete zamunda dikreno bayaka Patrick Mpete Kenny Waramasamba ya Mayuyu. Hôtel La Promesse. Grand prêtre Yves Makambo. Natasha
Sacha Penda Taya Poisson ya Zet Makiadi bolingo yo eloko yo na maboko fololo na motema kilo natikali na posa na yo na motema na ngai ndaya yo tongi monima vienanga Gégé Kalunda bolingo yo eloko yo na maboko fololo na motema kilo natikali na posa na yo na motema na ngai ndaya yo tongi monima Feve Malala rêve eyeba koshema kasi na motema na ngai otikali mpimbo ya malasi na kazaka na ngai se lokola moi ebungaka na pokwa pepo ebungi na nga na mapata nga na te Jonga Okula Président Golf Kizola se lokola moi ebungaka na pokwa pepo ebungi na nga na mapata nga na te Claudine Kinwa Meranifa Nalia Moteke Ma Melanie ya Bakabere kolinga ya motema na ngai esalaki fetionda ya ekolaka na ntango ya maladio lika esukaka se molinga na likolo ekozaka na suka ata na lilita molingo esala pasi soki esangi ya fetion ameli ya place mpona bato tu place ya Selezine ezali place ya Manda Chante ezali place ya Josi Diende ezali place ya Fredi Miyak ezali baartiste tout ya njili biso banjilwa tokosoutenir bango mpo bakeye liboso mpo lokumu ya commune bana bandal bango bakumisa wenge na bango wenge koma international mais bandal babaka wenge ya biso sopona biso toko bateke Selezine ya biso album wana totiango maboko ekende liboso asala na succès nzambe epatisa loboko. Merci moi Mbote. Ouais, bambote na bambote na kopesa bamasa na ngai tout na pesi Yves Gimbote mbote na pesi garçon Pipo Gimbote na pesi Samba Gimbote na pesi masa na ngai Teddy Bondo bambote Cantona Fargas mbote na poto pe kuna na pesi bamasa tout bana nord mbote na pesi Gilles Vassimba mbote na pesi Rosie na ngai Rosie Dianyongi mbote na pesi ba petit na ngai ba Olivier Mupungu bambote bamasa tout banjilwa o bana nord na pesi bango mbote pe bana kin to pesi mbote tozana matanga tokufelaki tantine na biso nini famille Simba Césarine yango moi tovandi en famille na ndenga banjilwa ini ba polémique buzo bezanga tina wana banjilo yo leki ni ezalaka nango soute Voilà. moi za makambo ya ba 1900 tona 2021 talaka ba ajo ba papa ba bana ba polémique mo yo leki yeki nano lisaka mutu te so yo boleki nani mambo na koleka na yala te mutu na mutu ayebi ndenge aotambolela. Merci. Merci Yaya, merci à la prochaine occasion. Ah bon, toujours le bela sur Massananga et Selezino. Selezino, les grands crânes. Musikana. En tout cas, félicitations à toi, Mangrokoto. Bendele Kokoya, tu es là, tu es na chango, na kata njili, na matanga ya Simba fils ya Christorini Simba. Donc, en tout cas, félicitations Massa. En tout cas, tu es encouragé à trop na idéologie wana. Persévérer car la lutte a continué. Nous avons fait tout le monde la sap, les gars sapeurs, la kata chango, les ratasses de papa. Selezino, n'engana lobaki. Yonde. Binonde basintu. Sintu nde ya biso nde bino te nakata mabele njili ne tombera jamais wanjilwa solo masa la sepeli kolo idéologie a complété Likambango. Gilles ne tombera jamais la lutte a continué la victoire est certes. Merci Alain. Ouais, ya solo Toto continue toujours sur la bino la température 20 na mbe moko ya manjilwa zawa moko ya ba vena biso moko ya ba moko ya biso awa oyo vie oyo soka lobli kambala poto ba ka yejomo la sap toujours to mera ba passer moi micro pas du la sap parce que ça bien moko ya banjilwe dans moko ya banjilwe ba vie ba gikonne pe banjili awa na pesa même donc moi maloba pas ya vie la jomo la sap toujours. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Vejomo donc le tout monde est bien habillé en cadre matanga toujours ya maman Césarine oyo la maman sona ba yoji abeni Ben ya njili mabele ya njili etant que njilwa njili ne tombera jamais. Njili etant que njilwa mabele oyo eza mabele ba prêtre
donc grand prêtre basé pele na kati ya njili awa. Donc njili un njilwa akoyesaka médaille te. Merci beaucoup Ve Jombo lelo za makambo mo solo Ve Jombo to bito soki jifale tu mako sa makambo Ve Jombo. Est-ce que petit na yo leki na yo c'est les yeux na poto beti acoustique electro live na poto kanga mabe tant que tant a petit c'est les dino abe njilwa oko bani pour c'est les dino. Oh, petit Serge. Oui, à petit dans petit on a Zanduleman. C'est un petit courageux. Yo mo le bien au Njilwa. Donc Njilwa atika la Njilwa. Donc petit Serge masolonga bandango pe le loté. Asa artiste moko complet. Donc na yebi ba petit nanga ba petit na nyoso ya Njilwa Banduleman ponga mo pe na uti na monde wana. Petit Serge yebi donc azaka artiste. Donc c'est les trop le coup moana et zaga yé mogoté et zapona biso banjilo nyos le coup moana zaga pona yete le coup moana zapona biso tout banjilo donc coup de chapeau album moana et cartonné voilà please et baxali sous donc si ma Nicolas baxali sur l'album sous pour ça la fait bien et puis ça peut biso avantage donc toza nakata mabele tolaka na babipoli baspraya lelo toza na manda chante nkumu manda pour le moment c'est nkumu manda